asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki moye nyoso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu nazozwa telefone nazokango na I started hiding my thingy my private part na tango alinga azwaki ba photo wana I had something on po the jour to salaki ekobo wana na bimisaki elamba na ngate nazalaki na robe ya rouge ya mukuse see-through you see. Donc, yeah, Azaki Bilamba. For me, I had the dress on because Nazaki, I wasn't comfortable enough kolongola bilamba on someone who's not my husband. Oyoki. Yangwana na tika laki, I saying na longolango na lobite na kolongola te. Akotika kabongo. Oyoki. Na tine ya zoki photo mi bale moko elongina ezalaki na kati na ya mosusu ezalaki nga moko me vijana na ngai monanaki na ngote my boobs were not showing me. We were in bed. Tozo sale kobo tango azaki ba photo. Zela ba tumsu baza perdu ana. Plus azoloba na anglais alobi que après avoir kokuta na bango mibale na mobali na parce que alinga kité mais déjà bakanga ki ba photo mibale tu as dit two picture right? Bakanga ki déjà ba photo mibale na robe de nuit ya transparente alata ki maboya kinde rouge. Maboya kinde côté ya yani na oki balobi ke ezalaki babilo moko sans protection, c'est vrai? Oui, there was no protection. One is there solo, there was no protection at all. Et puis nazalaki I was ovulating, I was ovulating. And when every time tango to salaki osala ikobo wana na so say kuboa kana kati te poso ki oboa ki na kati na kozazem. Yeah. So I kept telling him that every time. Okay. Donc, ozwa ki zemi na été, c'est ça? Makambo ali sola zemi autre que c'est pas vrai. Non. Ozwa ki zemi na été. D'accord. Je vais juste éclaircir par si on a. Plus azoloba ke ba forcer ye, alobi te ke ba violer. Na loba ki te ba voilà. Si ko fi wana o azobimi sa version wana ke yo loba ki na ye ba viola ki yo. Bo solo la ina ye? Mama, ngana solo na mutu moko te, mais na kotaba kombo oyo ya mutu na solo na ye. Ayebi histoire or très très bien. Eza tata pour Yen ayebi likambo from the beginning na when the situation it happened. Velala, bo bengelanga fi wana o wana ko ona ni fi wana o lobaki ke azo panza esango ke ba solo la ki komone su nani. Bo bengelanga inana. Ezalaki ba bengenana. Wow. Mais maman donc là inventé. Au solo na été. Okay. Na solo na été soki mutu moko bato ezalaki kaka bato misa te bayokaki histoire oyo te ti ndenge nani Mike oh yes natangi kombo tata wana aya na ndako azotuna nga ba question aya ezalaki kaka mbala liboso te ayaki na butu pe azongi na mon na tongo azotuna ka ba question okay. Before I even got in the car, tangu makambo wana ba boss his boss bayoka ki lisolo aye na ndako na butu aye bisinga mama Zawadi mutu moko boye akobenga masi moko boye akobenga yo na telefone na lingi oloba boye o ibsake o ibsaye na donc nazo balutate ye bisaye ke yo zaka ka fana nga ezalaki mbala oyaka kana ndako nga once and there's like a journée wana ngana invitaki yo boya pona dina yebisa ye boy ke yo zaki fan olinga kanga trop yo so wana tu alingaki na salini na yebisa mwasi na ebite na telefone oyoki ye mo kwa yebisanga aye apesinga maloba oyo na koloba na telefone avec mwasi wana na ebite mwasi ezalaki mwasi na ya wapi azaki nani tango babenga kinga nazaki akulala deja nazaki bango nazaki oui I was going to do oyo aibisa kinga na sala oui buzoba au nazaki prêt pona I was it's not to protect him me na yobaki because it's my fault video wana ekomi epa ya nani video na tindeli mutu ako protect his na kolba lingala oh na ebi très très bien te
that person was going to protect the video. Bate la vidéo wana. Na ndenge video wana ekomaki epa ya batu ya tata wana yepe azalaki nango na batu na ye bazalaki nango. Ok, si je comprends. Nandenge ozo expliquer c'est na lobina landa bien. Yo zui video oyo yo ok nandaku na ye bosali makambo o filmer pour bomba preuve que ozalaki na ndaku wana okao likambo komili voilà okao likambo komili okao likambo na peso ki a força kinga to sala na ekoko wana na place ya normalite. I was not going to film. I was not going to film. I only filmed na monaki makila. I got scared. Après, ozo tindeli yango pasteur na place au tubelaki. Oui. Ndesiko yo poka mwendenge bimi. Donc sûrement pasteur na yonda tindaki et pas patron ya mukolo talent wana. Place papa Malazes za salak. Oui. Oh. Ok. Mais vidéo na ça date de quand? Eza vidéo, eza ya quand? Eza ya sika ou bien bosala ngo kala? Eza ya sika janvier bata eza na ba vidéo. Eza vidéo à janvier. Oui, exactly. Basically we had an agreement na batu moko na kutanga batu ko mote. Ba ebaki histoire o très bien. Ba ebaki ke salamaki yango tozwa ki décision to big makambo to ko keep it as a secret because a secret. Mais mutu moko nde azalaki alobaki te makambo eza mabe ngana ko I'm not going to keep quiet about it. Oyoki. Tena nenge video eko bima. Oyoki. Tango tango tata wana ayate na video shooting. I was stressed. I was non-stop. Na moni nenge na uti mosika, na uti Australie, na tiki bana, na tiki momalanga, na tiki mosala, na ye pour na desmen, après komi 1 month plus. En plus, au foot, tu de lambo ma featuring. Oui, tu peux sambo. Allié yo mbongo. Allié yo temps, allié yo nzoto, et puis aussi stress. Et puis, aya kite na tournage à vidéo. Money. So, I was not gonna keep quiet about it and just sit there and cry and go back home. Na benga ki mosali ya Nzambe avanda na wapi na Nouvelle-Zélande. Na ibisi makambo nyoso tu ndenge ezalaki na ndenge likambo ekomelinga na ndenge ayaki te na tournage nyoso tu. Aibisinga Mama Zawadi, likambo yo eza très compliqué. Soki likambo ekomeli yo pardon, tinelanga video. I'll keep it safe for you. Soki likambo mabe ekomeli yo ata mutu moko akoya akolobaki ngana ebaki nyoso tu vérité ezalaki boy ça va dire na boy. Yango wana my stupidityness buzoba nanga wi na ndimi na tindela kiye asinga yango 3 fois azosenga ngana na tinda video na boya kinanga. Ici, mais confiance na pesa na zaki na mtu wana le ata soki a décevoir nga lelo pas de problème mais na tindela ki video na ndenge ya bi na ibike akoprotect he's going to protect the video un jour ebimate oyoki pe na ba video na zwaki yango te pour un jour ebimate na lapi likolo bana nga na kufa lelo soki na lali na labuka mais na vidéo moko boye apparemment a filmé que bozaki na voiture tanga banda ko tuna yo otindaki video pa mutu yo lobaki na ye non na tindaki video na lobaki oui na I story my life pourquoi because I did not feel safe boye bi ba pouvoir ba kubaza ba tato baza na nguna Kinshasa boye bi na banga ki na ngana bi ba posala nga mabe il faut na wanga na loba na za video te na zwaki eloko moko te so until I'll go home so I can be safe oyoki mama yango wana na isaki ete na za na video te ba to balingi ba bomelanga libala nyoso tu na isaki pe so ki ndenge bazolo baki ayeba kitinga na za mari na okuta na makambo yote na kosamba te mais nazolo ba vérité na ndenge makambo ezalaki dango ayaki te na nani na tournage ya video na jeudi wana na butu na lalaki te na za kolela na zomona ndenge donc na ba dépense dans vieux pour vendre dans un jour de l'envio et ça qui koleka un jour maman na zubana raka umoni nyoso wana tu le kelinga na lobite akanki kwa difo I need to talk to someone
na ndenge nakendaki nayebisaki nani mosali ya nzambe na lisolo wana ezalaki na ndenge ya express my feeling ezalaki na ndenge to confess my sins oyoki yaya donc yo si je comprends bien osali ekobo ale okay koluka pasteur omi confier otubeli ke pasteur nga nasali ekobo na mosali ya nzambe ke abondela pona yo ale pasteur asengi yo sikoyo olakisa ba preuve ya video oyo filmaki ale yo tindeli pasteur donc olingo oloba ke pasteur nde mutu abimisi ba video wana ezotambola wana nde nazoyebisa yo yaya nga wana nayebi te po bato ya tata wana bazalaki na ba video wana ekumelaki bango tata wana mosali ya nzambe wana atindaki nayebaki te I'm being honest ba video wana natindelaki ezala private a secret mais ye amonaki ke likambo oyo te nayebi te soki how he was feeling about it azwi video atindi yango epa mokolo ya nini ya show wana oyoki okay atindi nani video wana epa ya boss naloba boss ya tata wana oyoki otinda video wana ti ndenge nani Mike oh yes natangi kombo tata wana aya na ndaku azotuna nga ba question aya ezalaki kaka mbala liboso te ayaki na butu pe azongi na nani na mo na tongo azotuna ka ba question okay before I even go in the car tangu makambo wana bato ba boss his boss bayokaki lisolo oyo aye na ndaku na butu ayebisinga mama Zawadi mutu moko boye akobenga mwasi moko boye akobenga yo na telefone nalingi oloba boye oyebisa ye donc nazolo balukuta te yebisa ye ke yo oza kaka fa na nga ezalaki mbala oya kaka na ndako na nga once and ezalaki kaka journée wana nga na invitaki yo boya mpona dina yebisa ye boye ke yo ozalaki fan olingaka nga trop nyonso wana tu alingaki nasala nini nayebisa mwasi nayebi te na telefone oyoki ye moko ayebisanga aye apesinga maloba oyo nakoloba na telefone avec mwasi wana nayebi te mwasi ezalaki mwasi ya wapi azalaki nani ntango babengaki nga nazalaki ya kolala deja nazelaki bango nazalaki oui I was going to do oyo ayebisaki nga nasala oui buzoba nazalaki prêt pona it's not to protect him mais nayokaki because it's my fault video wana ekomi epa ya nani ya boss na ye ezaki nayokaki mapepo ezaki faute nanga oui na filmaki ata soki azokisaki nga mais nayebaki ke video natindeli mutu ako protect nakoloba lingala oh nayebi très bien te that person was going to protect the video batela video wana na ndenge video wana ekomaki epa ya batu ya tata wana ye pe azalaki nango na batu na ye bazalaki nango ok si je comprends na ndenge ozo expliquer so na lobi na landa bien yo zwi video oyo yo oke na ndaku na ye bosali makambo ofilme po bomba preuve ke ozalaki na ndako wana okau likambo ekomeli voilà okau likambo ekomeli na peso ki aforçaki nga tosala na ekoko wana na place ya normal te I was not going to film I was not going to film only film na monaki makila I got scared. Après, ozo tindeli yango pasteur na place otubelaki. Oui. Donc, si yo poka mwindenge bimi. Donc, sûrement, pasteur na yonda tindaki et pas patron ya mukolo talent wana. Place papa Malazes za salak. Oui. Oh. Ok. Mais la vidéo, ça date de quand? Et la vidéo, eza ya quand eza ya sika ou bien bosala ngo kala eza ya sika janvier badate eza na ba vidéo eza vidéo ya janvier oui badate eza ba janvier eza vidéo ya janvier mama moko alobaki na audio nalingo tanga kombo na ete mama abengaki alobi que outa na New Zealand
maman lobaki kovanda na Nouvelle-Zélande na koloba ndenge alobaki I'm not judging I'm very sorry alobi kouta na Nouvelle-Zélande bayebi yo mobulu kuna obanda kokita nde na kini na mission mpo ke okweyisa mosala ya Nzambe mama wana boyebani na ye mama wana po abimisa baalégation abimisa maloba wana lobi c'était dû à quoi ezalaki mpo na nini mama wana aza best friend pire camarade ya prophète wana aza mama wana best friend nalobi best friend pire camarade donc lokola sœur na yaya frère na sœur baza ba camarade oyoki alors nga nayokaki voice wana ntango nakomaki awa nazalaki na kanda nayebisi bango tata wana na bato na ye nayebisi mpe mama nani komo na ye nani tata po nayebisi soki botindeli nga nani voice note wana ya mama wana mpo nalingi nayeba eza nani nakoloba makambo oyo esalamaki na Kinshasa oyoki nayebisi bango bongo après batindelaki nga nini voice mail ya mwasi wana nayoki maloba nyonso tu alobaki oyoki ya pe tata wana ye moko na voiture ayebisaki nga nakanisi ke boyokaki ayebisi ke babengaki ye bayebisi ye soki nini nyonso wana tu donc ayebisa nga ye moko na monoko na ye nakufa soki nazoloba lokuta alobi mama Zawadi na batinela voice note ya mama boy azoloba boy makambo nyonso tu oyo eleki alobaki yango na voice note ava nga na ye tokutana oyoki mama ava batinela ye ayebaki makambo wana nyonso tu ava nga na ye tokutana soki ezalaki plan pourquoi he went ahead kolanda nga asala ekoko na après déjà bayebisie histoire donc ozotuna soki déjà yebaki soki ayokaki ye oza mwana mabe pourquoi akontinuaki kosala ekolo na ye nakoboya te naza mobulu naza boye nyonso wana ayebisaki yake bayebisaki ye mais he did not mind alingaki kaka atravailler nanga wana déjà ekipaki ye te ye moko azoyebisa nga abi mama omoni nga bayisaki nga likambo oyo avanga na yo tokutana nga nazalaki prêt mpona kosala featuring oyo I was excited nyonso wana to azoyebisa nga na ndenge ya you know like I don't even know how to say it you see so he told me mama you know they told me all this story before I even met you donc ayebaki nini azali kosala soki vraiment ndenge ye ayebisaki nga ke batindela ye nani voice wana before nga na ye tokutana donc he took advantage of that situation et pasaki ye courage ya kosakana nanga toloba yango ndenge because that's the way it looks like soki bayebisaki avant nga na ye tokutana donc amona donc à partir ya lisolo wana yokaki alobaki ok so fio oyo aza mobulu ok nakosakana na ye après esili nango omoni pardon question mosusu bato mosusu baloba na ntanga mpe ka kombo te me nalingi ocomprendre ndenge ya mokolo balobi keza na pasteur moko oyo na papa Malalese ba na rando mikolo oyebi rando seke elobi bifle baza na moi incompréhension bato mosusu baloba keza ye mutu atindaki yo okweyisa papa wana po filme ye ebima libanda okoloba nini na parti wana mama wana nyonso eza lokuta wana ebi tata frère wana te nakutana na ye te nasolola na ye te besoin contacter na te wana nyonso eza lokuta ya wana pe na ye awa po bato oyo mutu oyo alobaki ke ngai alobaki tata wana soki you know what's rape again in French viol mutu oyo atiaki title wana out there alobi ke nga Zawadi nalobaki ke tata wana aviolenga abamemelanga bepreuve ya kolobaki nga Zawadi nalobaki ke tata wana bauta otulanga mpo bafi yango eza fi moko boye nzambe na olikula ete akosaki nga kosala yango na ndenge ya sima me nalobaki te ki aviolaki nga mpo nakoloba ya solo awa afosaki nga te nakota na voiture na ye ntango ayaki kozwa nga oui buzoka na nga na ndimaki na telefone ntango ayebisaki nga azoya kozwa nga
oui bozoba nanga na ndimaki na koti na voiture tokei nazalaki d'accord ke tokei oui omoni I'm taking responsibility of my own action yeah mais oyo bazoloba ke abeta kinga wana eza lokuta abeta ngate na makambo donc en gros il y a pas eu viol viol ezati si wana bimisi masola viol ye moko kosala babese na ye na kombo na yo soki bango baza na baconflit ya nayebi te soki ya nini balingi mpe utilize kombo na nga babi kombo na olingo otanga koma mwana ote ebebiselanga soki bazolinga babimisa bamutakala ya tata wana oyo baza nango balingi mpe utilize kombo na nga oza pe na foto moko ya ye ya nudité ya mutakala te donc eza te nga nazwa nani foto mutakala te ya tata wana mais oui nayoka ntango tokenda na dina na ndako na ye yango wana nazoloba soki ndenge bazolobaki nga nazalaki sa invité te pourquoi bazali koloba makambo na bango ya privé na place ya stranger let me say why do they talk about such things around someone who's a stranger? Name bazolo baki all nazali sa invité I just popped out of nowhere na ndako ya tata wana bango moko oui ba confirma ye moko nazaki na ndako wana na bakama na bango oui mtakala eza menga naza nango te nazwa yango te ya wana soki bango balingi babimisa mtakala wana balingi betise kombo na nga zawadi ce n'est pas bien bazolo baki abetanga yo filma inora ya ko ronfler na liboko na tolo na lobaki ba bemelanga ba preuve ya kolobaki nga na lobaki aviolaki nga na lobi yo filmaki nokaka ya ko ronfler na liboko na tolo oza na mutakala te na filma wana po azokisaki nga I was scared na lobi ndenge nazo I'm spotting blood soki eloko it's okay this thing gets worse for me at least oyoki at least na kuzala na preuve ya kolobaki likambo oyo ekomelinga happen na ndako ya mutu oyo yango wana nazwaki video nzambe azomona nga sikoyo en ce moment na parce que oza mwasa libala makambo mobali na yebi yango non ayoki yango n'est-ce pas na nayebisaki yo moko oui yo moko tobetela mobali na yo nazonga ndako nayebisaki makambo nyonso tu na telefone makambo sosalaki nasengi bolimbisi oyoki mbala bien donc ok peno betisi 3 fois limbisi ni wow okay bozani te not I'm sorry girl I had to do that I'm very sorry bozana siko ezandi relation na mobali na ezandi nini we are working things out, you know. It's very painful. We are all hurting. For tosala en tout cas oyo ba video etolinga ki edimate. Wana nzambe donc tolinga ki biso nyonso tu. Ezala tata wana ezala nga ezala batu ya talent show wana bango nyonso tu tolinga ki video edimate. We were protecting it. Eloko etindi bango nde ba bimisi ba video wana. Babimisi ba video wana pourquoi pour moi si wana oya kendaki ya beti ya tie moto fire wo azolo baki mutakala balingi ba misa mutakala epesi bango nani vertige yango na lobi ba prouver que za viol mutakala ezate po ba yaki batuinga zawadi yebisa ya solo est-ce que mutakala eza ozo mutakala na lebisi na yebisi bango mutakala ezaki tenga na zwa ngo te lobi okay ya wana basalini ba poster ba video wana pona ko donc to cover up that woman donc mosala ya maloba nyoso mama wana zaidi koti ya fire so they can cool the fire down nene ya talaka ko nene mama nene ya pardon mama nene so ki ozota la video oyo mama pardon tata wana abetanga te na ipsa yo te na so na yo te ke aviolanga oui donc oyebi na loba te ke aviolanga na I've never used that word never in my life na pe bango moko batata wana batu na yende babimisi ba video nyoso tu pona kanda ya olobi komo na nani mama nani nenea mama nenea mama azalaki ya kukai she was going like she was going crazy on them yamona basalini babimisi ba video wana balobi okay tokolakisa yo ozoloba ke mtakala eza tokolakisa yo ke mtakala ezate yangona babimisi ba video wana na tata wana pe abimisi nga na ebaki te ke azo filmer nga na voiture
oyoki ntango ayaki azwi opportunité wana kofilme nga ayaki kosenga nga nde bolimbisi oyoki kosenga bolimbisi par rapport à nini pasala nini pasenga bolimbisi ndenge ayaki te na tournage because abandi kobondela nga he started it's like he was being very nice. On le bien, maman, mon sorry, na yaki te po, bitu ya ba tournage ya batu wana, boy. Nyoso wana tuna ndenge, ayebisa kinga, nga naeba makambo oyo, bayebisa nga avant nga na yeto kuta. So he wanted to basically to get me to be on his side. So that way, soki na lingi na beta disoloyo, I won't do that because let me say he will be like he will look really good, like innocent, yeah, to me. So he wanted me to protect him. Oui. Yawana ayana naku ayaki tama filmaki video wana. Afimaki po ayebisanga nini na koloba na telephone. So I can protect na protéger ye na telephone. Tango mama wana na ebite mama ya wapi akobenga. Oyoki alobi pardon mama. O loba boye. Na ebisa tata Paul na ebisa ye. Tango tata wana ayaki ayaki na butu na tongo pe aye komona nga na ndaku po a profiter za ba video wana na benga tata po na bisi aza awa aye kotala nga oyoki na signale tango menga na iba kite. Anyways, I won't talk too much, but yeah, lelo tomoni na ebite se funa tanga kombo de l'article la bata commentaire batangango bakomango lelo ya une maman congolaise a komaki ke olinga ki osenga pardon et puis quelque part tomoni ba komaki ba futi yo mbongo poleka okosa o changer maloba siko eza nini olingaki olukaki muto lobo lingo ke no senga pardon ou bien ezaki ndenge nini ya pardon nini omoni ba pardon wana bazo partager kenga nazo senga pardon wana I'm telling you, my life was in danger. Okay. Yo moko Kinshasa na ebi yango très bien te oyoki na ebi yango te na longwa Congo ta monazaki. I was 5 years old kozonga nanga na kei kozala ni batu ba zela na batu bo ayebaki ke asali déjà dégâts oyoki yango ala bana ko filmer ayebi ke asali dégâts be akalisa ki ke nga na koyebisa batu bisolo oyo yango ala bana ko filmer ye moko ayebaki ke déjà asali dégâts money yango ala bana ko filmer. I can't even remember your question again. C'est question ya pardon ke oloba ki lelo limite pardon au contexte it was for me to stay safe. Na badi ko wanga na oui na zalaki na be preuve wana. Me na badi ko wanga na pon vina ngai zalaki I was not safe. Oyoki. Te na loba ya wana te. Na loba ko ba publier lelo na Facebook. Eza na mama moko lobi ke yo benga yo solo la ki na ye oloba ki ke olingo senga pardon. Oui, na linga ki na senga pardon. Na tout le monde batu nyos ba oyo balanda kazawadi MT ministry bana nanga mobali nanga famille nanga ba inlo nanga bango nyoso na linga kina senga bolimbisi balimbisanga bino nyoso bolimbisanga oui na koyaki oui na salaki mabe oui nandimi nazo na I'm not blaming him ngape na salaki mabe pona yamaki telefone na ye na kotaki na voiture na ye na kei na ndako na ye. Oyoki. I take responsibility for that. And I apologize. Bolimbi Sanga. I am sorry. Nobody is perfect. You know, nobody is perfect. And what I have done, you know. Olingina traduire au lobby, olingina translate au lobby pour bayoka. En fait, azoloba, pardon, oyalinga senga. Azo senga na batu nyonso o balandaka musique na ye, azo senga na famille na ye, azo senga na bana na ye, azo senga na ba maman nyonso na batu nyonso sengi bolimbisi parce que akweyisa maki alobi mutu moko te ezalaka parfait te okweyisa maki. Do you understand what I'm saying? I'm not saying okweyisi ye, na say okweyisa maki like we fell on sin. Donc osalaki masumu ozo prendre responsabilité na ya zo ndima part na ya nini ya responsabilité. Est-ce que bazo menacer yo? Na changaki numéro bazo tinela nga batu ba finga nga na ba téléphone na changer na zalaki numéro na nga
naza na numéro mibali moko eza ya privé ya mosusu eza ya public na changer numéro nanga ya public na longoli ya kala wana na nani nanga bapage nanga mpo bazotinela nga bato bazopinga nga bazotinela nga bavoice note bazopenga nga nyonso tout mpe tata wana nde azoyebisa bango masolo ok boloba boye bofinga ye boye because nyonso bazoloba bayebaki babeteli bango histoire déjà babeteli bango histoire déjà ndenge bakofinga nga na ndenge bakoloba and how they manipulate the whole story and the whole situation na ndenge bango bazoloba bamosusu bazobima awa bazoloba kenga na bango tokenda na majabu nzambi wani nga nakenda na ntangi kombo sorry nga nakenda na show wana na bafi moko nayebi bango te they are claiming to know me they are claiming to be my friends nga nayebi bango te tokutana na bango epa ya tata wana siko nzembo pe bosali pe te finalement bosali pe nzembo bosisaki nzembo yango na we removed tobimisaki voix na ye na nzembo na kobimisa nzembo wana nga moko sans voix na ye siko ndenge bezopesaki mbongo azongiseli yo mbongo ya ndenge ofutaki mbongo bazongisi eloko moko te na even 50 cents jamais tomona te mobali na nga alobaki bozongisela biso mpo todepasaki koleka 10,000 if you can translate this donc adepensaki plus de $10,000 pour na séjour na ye nyonso na kine batransport yanga kokende insurance na ndenge azali koyebisa nga bakisa bamikolo na bakisa ba une semaine tozofuta $350 $350 yo moko osala bacalcule yaya nazalaki na insurance soki likambo mwabe ekomeli nga nazalaki na insurance I'll be covered oyoki yango wana badepense wana ekendaki apres mobali na nga ayebisi tata Paul mpo bazali koyebisa biso oke tokosala nini bamessage wana natindela nyonso tata wana yango wana nani mwasi wana abimisaki banani wana nga nandimi wi nyonso wana eyo ebimi eza ya solo eza ya solo me baparti moko oyo yango oyo wana nga na ye awa mpo to make it clear ke accusation bazali koloba ya kobeta nga direct wana nyonso nga naloba yango te me na kati long story short I even forgot what I was talking about. D'accord. Nga nalinga nanga biloko milai ya omela te. Je pense que l'essentiel ya makambo bengelaki olobi yango. Moi, je voulais juste préciser côté qui est viola qui était et puis oyebisaki mutu te ke ba viola qui et que yo pete muto tindi ba vidéo wana e koza na mutakala ya papa wana te naza nango te baso pe koloba ke baza na mutakala ya ngana ye eza te. Ok, bon. Na moni na okata na wana na yebi te batu so na kotanga 2-3 questions batu zela. I don't know if you still have time. Maintenant, on a 2-3 questions rapidement et oui, ça. Non, attends, maman, qui met la question. Bon, maman, soko tikala tikali ou bien soko limina sala condensé ya nyonso o lobby na expliquer ba comprendre que ba retard eza zawadi la jeune fille. D'abord je dois préciser avant à 25 ans. O batumsusu bo linga bo loba ke boye azana 25 ans. Baby que berrer à ba jeunesse ezalaka. C'est vrai aza marié mazana una 25 ans on a connu na 30 ans. I got married at 18, 17 years old. Oh, obala na 17 ans. Oui. 17 ans. Ya wana nazana bana 4. Pe na botaki every year po nazalaki na plake ngana I had a calling na music. Money. Na nobaki te na kozela te tangu I turned 25 then abana ko bossa te na kozela très busy na makambo na ya music. Ya wana na botaki bana na avant before I turn 25. So that way when I am busy with life I won't have time to start having babies. Umoni. Baza papa moko bana no nyoso? Bango nyoso makila moko tata moko. Yeah. Okay. Yeah, ndenge na bandaki ko expliquer aza abali avant
mais azamona mukolo makasi te. Personnellement avis nanga na ligne nanga sukopesa te avant nazaki na via opesa, mais je me dis que ma lèvre comme versé. Je me dis que boyoki ndenga lobby, le seul côté où nga na moni au personnellement na moni yango eza malamu awanga ni lo côté andimi mabe ya par na ye andimi que asalaki likambu kakweyisamaki na ekobo boye na boye e côté kuna pe fo banzima batika ko manipuler information batika ko bimisa kaka que mwana nda sali boye non basalaki likambu bazalaki bango mibale mutu basalaki likambu ya nzimi erreur na eza que tango basali relation na bango lokola ye tonton wana akotaki na nzela oyo zawadi amesana te esalaki pasi. Oui. Elle s'est sentie obligée de filmer pas à la que au cas où problème est comme lié et surtout que va protéger quitter alors bah que problème moi n'est comme la kinya nanda ku tel mutu salaki yango a préciser que eza violité eza nde ko forcer eza lokola nini mobali akoyebisa yo ko esa mobali ki parti wana na linga rango te mais asala yango na mwa makasi moko boy ante nango na puissance moko oyo ya yeba kite oya abandaki ko expect te abandaki ko zelater. C'est ça ce qu'elle veut dire. On va expliquer pourquoi azongaki une ou deux fois ou trois fois basala yango 3 fois et on va expliquer à prendre part na ye ya la responsabilité. Pourquoi on a tout ni pourquoi la filmer na moni neti to suki na biso wana et tout ni oui a filma qui patine de la na preuve na ye a filma qui pose na preuve na ye parce que basali likambu moko bo mbali boso sala au filmer mettant a tout beli pas pasteur na ye que a tout beli pas pasteur na ye bi se tindelanga vidéo na la preuve après ça pasteur na ye nda ko tindango na talent, c'est ça non a tindeli ba talent après ndenge ba vidéo zo tambola. Donc c'est pas elle ndazui abimisi yango apanzango aza femme mariée. Ce que zaki na posa bimisango je pense pas lingaka bimisango pas sambusa libala na ye non. A gagné ni na kati. Na moni to sisi na biso. Nani Mariam anya posé question. Pour poser kawana. Bozo tuna comment femme mariée bomoni mino ba congolais bozo ba trafic ba sebele bo vanja na bobota pena mibala libanda me bokola mwana ndako ngana encourager makambo salite me bo sala te kaza mwasa liboso ya libala tromper botika ba feinte ye muninga nzimi mabena e combien bozo wana bondima mabena binoti combien bozo wana bozo pena bidam su ba 3-4 job managerka non. Zawadi, soko zani loka suka koloba. Okokyo. Batuni soko zaki na relation na chanteur mususu à part ye. Soko bimana musicien mususu à part. Kaka ye, te. Oui. Bimana musicien mususu te. Odraga pe musicien mususu. Bon camarade, oui, nazana ba camarade ba other gospel artists, ba ba camarade nanga en tout cas, na tamu na kenda ki Kinshasa, na kenda ki te pona concert be koyemba na concert te. Nengi bazolo ba kenga na kenda ki bansu ba ki histoire te bazolo ba kenga na kenda ki nde na concert après na zeli tata wana te. Na kenda ki pona kosala featuring na tata wana. Après concert, tant on a eu qui camarade dans la concert, on a dit il faut nakinde, I need to go and support him. Only yango wana bomuna kinga nakinaki I supported the concert, mais ngana yetu lala na te jamais. On est à l'okuta. Tata wana tant bazalaki na USA abenga na téléphone, na yambi téléphone, atuni ba sur oza wapi. Oza nani na ibisi nazana concert ya mutuana na bino niso boyebi ne bazolo bakombo na lobi na ibisi tata wana na ibisi tata wana nazana concert ya camarade nanga na kotanga kombo te nazana concert ya camarade nanga alobi oza nani na ibisi nazana mutu boye na boye ba evangeliste na ya église to kena na bango kuna na concert wana bazalaki banani bango nde bazalaki the managers of the featuring yanga na tata wana. Okay. Donc bato église na bazalaki involved
they were supporting this featuring. Okay. Ba evangeliste bavandaka na sima ya ye kuna na église bavandaka na sima ya tata wana na église na kenda na bango na concert wana. Et puis atuna nga lisusu tango tisisi kosa le kuba atuni nga lisusu alobi est-ce que obima na nani frère boy na lobi te na bima na été tuzaka ba camarade. Okay. Siko lo nini etinda kio lelo olinga o s'expliquer pour eza quand même excusez-moi ka soni tu vois non eza soni mais mokile bake o salaki ango siko lo nini espèce courage wana ke oya penza ofanda oloba na mokili mobimba ke na bimaki na mutu wana to sali boy to sali 3 fois surtout que oza marié courage yango e utina wapi. Eye po babanaki ko bakisa ba histoire o ezalaki nango te lokola ndenge bazolobaki abetaki nga na ye po naloba ke eza esolo te abetanga jamais pe naloba te ke aviolanga jamais balakisa nga ba épreuve wana kinga zawadi ndamwe na komi yo tata wana aviolaki nga tata wana abetaki nga na oui nazwaki problème po na visa nanga oui. Pour Aïbisa Kinga, il faut pas qu'il s'attende à la Kiwana, aussi ici studio session. Aïbisa, maman, il faut pas qu'il s'attende une semaine, pour tout ça, la moussala, très très bien, I want to give my best, donc my best, Nanzembo, Oyo, il faut pas qu'il ça, Zawadi la grâce, on a côté la grâce, on a. Donc, Aïbisa, pas mal à l'aise, okay, since we were going to shoot the next following day. Na bengi moba na bisi papa data wana lobi to bakisa une semaine pour alingi en tout cas to we don't want to rush tout ça la nzembo to rush yango te to bakisa une semaine moba na déjà wana alemba ki azo gara lobi de ba une semaine comme trop ACP là qui n'a été data wana bisi là ki akofutela nga visa oyoki akofuta mbongo ya visa na bakisa. Pour visa nanga, il fallait na longa vendredi. Puis visa nanga it was gonna expire the same day, jour wana. Visa nanga qui expire. Donc bien aibisa kinga na kopesa yo bongo lobi okende ko ça nini to renew your visa. Pour déjà I was already there for 1 month, for 1 mois déjà kokaki. Il faut na kende to renew my visa. I be singa kopesa mamongo na kende to renew my visa. Pe akofuta mbongo po abona ki déjà tozo dépasser déjà trop c'est trop. Tozo dépasser oye ko bakisa ba une semaine. Alobi ye moko akomini akofuta na charge he will take charge of the flight change which was 350. Dans alobi ako yemuka o changer le vol ya retour na visa na. Yango na aïsina na kopesa yo mongo sa nyo surtout tikala na bakisa une semaine wana oyoki tina ndenge na zwaki likambo ya nani ya ba problème ya visa we ended up instead of spending $90 we ended up spending $400 yango na nazoba ke to dépasa ki ba 10,000 bango tango to ebisi mobile nanga alobi we did too much, we spent a lot of money on this project. If you guys need to refund us at least something. That I want to silika tile la message. Don't my message one is that I just don't want drama. Atile la message ya mabe. Oh bongo boy come in 10,000 but by school so kinini yo mobile yo pay it looks like azaki na projet donc aloba makabo edele mubana hayo kikana lobi what nambongo oyo bolingaki bof da boti donc we don't want anything from you guys. Zola répondre sur Alfim en tout cas congolais tous à la batu alobi azok abimaki makila na sima ndenge yo tuna mutu soka na photo ya makila sima zokaki yo kanga anis na yo photo bandeko tous à la paix quand même na moni to katana biso olobi essentiel ozana que loba loba na suka ozana ngo photo umeli na invité so dikombo na yende nani Nenea maman Nenea
Pardon, maman. Ceux qui ont la vidéo, pardon. Utiliser combo langa qui zawada lobby, boy, zawada lobby. What is that solo te, maman? Pardon. Pardon. Please leave my name out of this. I've never spoken to you. I never told you anything. I never claimed rape. I never said they beat me. Bino, bozo bakisa makambo ezalaki nangote boyoki. Na makambo o, na kama kita mwana yoka kike. Bozo lobaki babeta ki ngani na zawada na lobaki babeta ki. Now you, allô? Allô, volume nous a sauté. Batu ya tata wana. Na ebi sino, na zolo baboy. Laisse-moi tranquille. Tika kumo nanga. Stop insulting me. Ngana bimisa ki bino ndego bimisi ba video. A partir ya mama wana ndenge. Azalaki koyam na moto na shosho. Yango ya bimisi ba video. Ngana bimisa ki ba video te. Oui na tindela ango mutu. Oyo na pesa ki confiance. Mutu wana tindi yango epa ya batu ya show wana. Mutu wana. Après, yango na pe tata wana ya alakisinga zawadi uzaki kwa kisanga ki video zate nini oyo. Ngape na kama ki azoki video ndenge nini. Video ezaki na telefone na ngana na tinela tata wana. Yango na I came to realize that man has betrayed me. So botika kwa ngana postaki ngana ndenge na poste ba video wana nga zawadi na lobaki ke ba violaki nga zawadi na lobaki ke ba betaki nga. Allô? Non, volume na ita na C. Volume nekei. Zawadi. Zawadi, volume na yo eza sute. Allô? Nabi kese batu ba kuna ba oyoka. Volume na yo ekitaki. Ozakaka? Allô? Can you hear me? Can you hear me? I cannot hear you anymore. What happened? Okay, volume ekataki. Sorry. Na nyonso oyo sikoyo les sons nini oyo yo moko tire likambo nyonso elpesi yo les sons nini eloko nini okokoloba ya suka parce que il faut na kata lobi na kosala les sons nini oyo moko tire na makambo nyonso oyo eleki. Nga nakoloba ke I'm just gonna talk in English, yeah? Okay, loba na anglais kasi. Sin destroys. Sin destroys. Sin, it will make you stink like poo. Donc, biso ba yendi anzambe, en tout cas, let's stay away from sin. Donc, it's shameful. It's ya soni. It's really, ya soni makasi. So let's please, children of God, let's stay away from sin. I've learned lots of lessons from me. I've learned a lot. En tout cas, I'll never repeat such acts ever again in my life, you know. And again, I'm sorry. For those who follow me, Zawadi NT, I apologize for everything. I apologize for those videos. And that's all I can say. Ok, Zawadi, nous a obligé ko kata. Alobi, en gros, alobi que masumu ebebisaka mutu masumu ekopesa yo solo ya mabe lokola la merde. Bana nzambe bozala musika masumu ye moka learn à comprendre ebele na erreur awitaki kosala yango azosenga bino nyonso bolimbisi. Namoni tosuki wana, je pense que nazwaki na posé presque ma question nyonso ezalaki ya le plus important, je pense. Voilà. Namoni tokati na biso wana, bonne continuation. Courage yo na mobali no. Nga personnellement nazo blâmer yo te, I'm not blaming you. Nazo condamner yo te parce que tandengo expliquer au moins oza sincère, au moins lobi likam oyo yo yebi ko salaki. Ce qui de l'autre côté bako wangana, ce qui bako bimisa ndenge nini mais olobi likam oyo za vérité. Kaka vérité nde esalaka. How do you say that? Kaka vérité nde ya, kaka vérité nde ko. Te na luka ona lingala po batu ba te walo. Kaka vérité nde ko eko chayo libre, you know. Donc ma chérie, courage.
courage eza situation mo en tout cas soko lobi vérité yondo yebi yo na nzambe soki peza lokuta yo na nzambe nga lelo ntango nakokende kolala nalamuka te bana nanga balamuka te puisque eloko nasali ezalaki kaka kopesa yo plateforme oloba omi explique omoni nga na te eloko moko te na bakisi eloko te na posaki yo kaka juste baquestion baréponse eza ya yo moko courage ya yo na mobali na yo lokola bolobi bosambelaka eza likambo ekomi en tout cas na wish bino ba good luck tokutana kala mingi te na Australie. Amen. Bisous. Mboti na batu nyonso botalaki en tout cas voilà bino moko boyoki ye moi je n'ai rien à ajouter naza na eloko ya bakisa te naza na eloko ya koloba te elle voulait s'exprimer natiki alobi vérité oyo alobi ezalaki ya ye moko asengi pardon andimi asalaki lisumu